l'avenir ou bien la suite, tu continuer à la mise concernant l'information théorique. Merci Bandeko Bozali, branché na 3 fois www.radiolisolo.com sous division ya Mon Pays, Ma Patrie, oye kamame pa nangai ndeko na bino frère na bino l'impresario Joachim Zambwana Pakundungu le grand place oyo tolingo kota na sujet oyo zali ko lelisa batu pe ko pesa batu ma ya trop parce que bobangi ya Nzambe apparemment ezali crainte ya muntu poete akoma na mayele ya koyeba ko se respecter te ko respecter bikilamu oyo eza ko exister na nature. Muntu soka banga Nzambe te, muntu soka banga être supérieur te. Effort moko ezali te ekoyiko salema na muntu wana poete ko se comporter très bien. Tomoni place muntu azosala mabe soit kindumba soit alinyiko bo muntu mais likolo ya bobangi ya Nzambe akopinisaka mutu wana atiki mabe. Elinyiko loba ete religion d'une manière ou d'une autre, notion ya Nzambe d'une manière ou d'une autre ezape ko sauver société civile na biso. Ki yango sujet tonito attaquer awa poto yeba ete maloba oyo papa wa Roma autiko bimisa soki réellement toko kenango wapi pe ba posoni ntokozwa apartient mpoko lelo na yo mutokoyoka émission oyo et comment okokabola émission oyo na batu misusu ki toza ko inviter yo na ngai to meka un peu ko sala devoir oyo avec un peu beaucoup plus d'attention. Place bandeli et pape ayekoloba ete l'enfer existaka na yangote. Oh ce qui l'enfer existaka te eli koloba ete mabe moko pe eza nango pete mutu akoki kosala oyo akozulango mbeba. Mais en attendant na kene pe ba section par section nokiboya koloba ete eza vraiment ndeni masolo yango tikana tangela bino ba phrase oyo pape François auti ko bimisa à partir ya clergé na bango na kati ya synode na bango to na masolo na bango o bazaki na ona concile na bango. Ba oui boy. À travers l'humilité, la recherche de l'âme et la contemplation de la prière, nous avons acquis une nouvelle compréhension de certains dogmes. Dogme signifie makanesi, idéologie. L'Église ne croit plus en un véritable enfer où les gens souffrent. Donc, enfer comme tel, on souffrir kuna apparemment papa Roma albi Église ezasuko croire na babiloko oyote. En renforçant cette doctrine makanisi wana est incompatible avec l'amour infini de Dieu. Donc makanisi wana ya enfer biloko na botika yango simplement parce que eza kutuko simba te na bolingo ya Nzambe kati na biso. Dieu n'est pas un juge, Nzambe za juge te, mais un ami, mais un master. Et un amant de l'humanité. Pe mutakoya na bolingo kati na mokili. Donc humanité oyo nature Nzambe koya kana na bolingo donc asepela kanango. Dieu ne cherche pas à condamner. Nzambe jamais alukaka à condamner batamabe. Donc même si ça mabe Nzambe ata condamner te. Mais seulement à embrasser. C'est au contraire ya koyamba, ya kondima. Comme la fable d'Adam et Ève, nous voyons l'enfer comme un dispositif littéraire. Donc dès que masolo kaka oya lokuta oya Adam na Ève ya invention parce que fable signifie makanisi kaka ya muntu a inventé moi histoire na ye. Moi masolo wana Adam na Ève ko ndenge wana peka masolo ngo pe ezaleli kaka ya enfer ya lufelo ezana kaka bakamuka ba papier kaka dispositif littéraire donc muntu ka zubi na papier na komine kaka kwa ebi ko koma quoi. C'est ce qu'il veut dire dispositif littéraire. L'enfer est simplement une métaphore de l'âme isolée qui, comme toutes les âmes, seront finalement unies dans l'amour de Dieu. Abilou Felo, a to suka na place wana parce que pour na section belé to analyser tito comme na suka kuna na se na bakamnyoso ya discours te mais ya concile ndenge a grouper ba cadre nyonso pa pesa ba koma ba kumbela masolo ya christianité na ba jour oyo. Alors, awa na lingi un peu to se comprendre que ba église nyonso otokei so ki na ba église nyonso tokei ba église chrétienne précisément y compris l'église kimbangiste o pe kondimaka na lufelo to ba ete papa utiko confirmer ete lufelo place e bangi sakabiso lufelo place yo mutu nyonso to kosa te
Ce qui te tamble la malamu potokota na lola, première possibilité. Nato éviter l'oufelo qui est place punition et causale là. Bible ezana ba verset biblique et belé oyo même yen kolo sazali koloba etena mukolo wana ba ange ba koya ba ko dissocier la bonne herbe et la mauvaise et puis la mauvaise ba ko zoyango ba ko bwaka ngo na lufelo kuna nde ko kakatana minu e ko swaswa minu e ko zala ko lela e ko zala na moto wana siko papa wa Roma mtataka Bible Roma bobo sanate muteyela biso Biblia Roma elobete wana nyonso za foma solo ezana oka makanisi yaka ezana oka babilo oka batu ba inventa na bango kaka na lingi peto débat là-dessus est-ce que na place oyo moralité ya batu na société civile moralité ya bana na biso moralité ba mama na biso moralité ba tata na biso soki ba ya ko répondre yo mobile oza ko se comporter mabe moi so apeso remarque a dit kila kuna makamna bino wana ya lufele pour des ala kana côté d'ailleurs papa lobeke te ya embrasser kana amour na batu nyonso foma solo est-ce que comment est-ce que biso to digérer masolo oyo et quel risque ezana ona société na biso Congo pour ne même pas d'abord parler du monde mais toujours d'abord na valeur na biso culturelle est-ce que papa a solo le to a solo le bien te a tozo d'abord na maman musée de Bruxelles e bino nyonso we mbambote oui maman musée toza ko yoka yo mamu ke ko kata na me continuer ko loba na continuer ka fanga si bozo kanga malamu na pesi ba bien continuer oui bambo sous na bino boya bambo te ou te pa maman musée la Belgique la conférence na pesi bino so bambo te ba pa na ngana mabota na bino nyonso boya bambo te nanga papa zambo na likambo oyo ya lisolo ya pape mekana nikopesa mwa naloba meka kopesa na véracité ya likambo yango soeza bakomi yango to banani balobi yango soki oyebisaka ezalaki na kati ya conclave na bango ou bien soki comité na bango wana fermé ndenge nini fuite ya ndenge wana edimi parce que papa liloba ya ndenge wana déclaration ya ndenge wana yo oza représentant ya église mobimba ozali représentant ya église kaka te ozali représentant ya foi hein? La foi ça dit beaucoup plus que l'église ndenge tomonaka wana parce que l'église mingi ezalaka makambo nango yaka entre parenthèses foi ya moto nde ezalaka important devant nzambe foi na yo ofandisi yango wapi papa nga na komona lokola moto wana komi na foi na ye komi kobina-bina komi tengu otango yo opesi déclaration ya ndenge wana oyebi te oza kokweyisa nini na nsima na yo mais alors longwaki pape oza so pape te mpo omiyebi susu epai yo ozali te bongo soki olobi ke lifelo ezali te paradis mpe eza te alors ou bien soki lifelo eza te paradis eza te yo comme pape sikoyo existence na yo comme pape eza papa eza débat monene mpenza koko soki okute na ye moto yango boye posola na ye lisolo ekosila lelo te po yo ndenge oza wana pape nga na ndima yo koza pape par rapport ya quoi soki déjà foi na yo ezopekisa yo kondima eloko ya ndenge wana tala bato mingi bakufaki bazongi na bomoi bazobetela biso masolo ezalaka somo koyoka masolo ya bato ya ndenge wana parce que ezolakisa biso réalité moko boye oyo na biso tokoko vivre te po nzambe asala yo grâce okende komona réalité wana mpe ozonga awa oyebisa bato mpe ovivre nango na moto na yo tala pasteur oyo ya nigérien akufaki alamukaki na le période bonke akende kosala prédication na ye na mboka na bango yoka témoignage ya moto wana lelo oyo afandi na mwasi na ye moto abundaki alobi non tomema ye ti epai moto wana aza koteya naza na bondimi na ngai ti nzambe apesi asali ye grâce azongi na bomoi mais atikali komona eloko oyo biso nyonso toza kolandela na bondimi na biso ke ezali amoni yango mpe soki omoni wana moto nyonso awutaka kuna yebaka ke contraire ya oyo amoni bisengo wana ezali jamais okoki kolobaki lifelo ezali te bato wana bakendaki bazongaki bazopesa témoignage na bango toyoka bango somo na koyoka
parce que tant que ozo kaye ozo mona que non ozo se remettre en question na mutu mabe na mi bomisa po na kene ko mona kembo wana sokite na mona kembo wana te na ko mona le contraire nango, et le contraire nango c'est à éviter pour na chrétien nyo surtout oya ni chrétien na la foi na ye. Mais ce qu'on a zongi papa yé pape, est-ce que ça la qui vision? Est-ce que nous avons dans le bélier pour voir une fois le barote dans la latine, dans le bélinga et à meninga place moi la tinga que bona beta la raté. Pour passe et ça passe. Talaka a déjà Moïse. Moto avec au solan nzambe fara. Moïse déjà ayeba ki ke ezali enfer ezali paradis wana ezali. Na ndenge tango ye akufi ba démon ba kei ko wela nzoto ya Moïse na ba ange solo wana biso soye bien otanga rapide soye bien mo siko tango yo lobi que enfer ezate, c'est que il y a toute une grande partie à Bible oyo ko effacer, il y a toute une grande partie à témoignage ya bato ba vivant et loko na oyo ko longola la vie na bango oko banda kutu ndenge ni, parce que c'est une réalité et ça réalité c'est vrai et loko wana ake no tuna même ba sœur oyo ba viva yango na kata ba catholique ba zali ba kokolo de lae. Donc pona ye aza ko prendre en considération témoignage à bateau ba mona yango te, puisque ça bateau ba mona ngo na pesa ka exemple maman Domitila aza congolaise a viva eloko wana a mona ba mema pa tala pe eloko ngo soki en frère ezali ndenge nini oya viva témoignage na kata paradis ndenge ezali. Comme il faut pas zone ça a comme ko lobate na ko zonga te non ozana devoir na yo ke ne ko te ya ba pote loko ezali ezaka ye moko te bazali ebele ba mona ba zongela ba loba kati le sa témoignage antilelo alors ezali pasi mini na ngala ko yo ke loko ndenge wana na monoko ya moto ya mibengi représentant ya nzambe soki ezali révélation na ya azina ndenge ya ba boule na ye moko abeti na ndenge na ye ya bomoto asali ba kati na ndenge na ye wana kokondima. Mais ce qu'a monique par rapport à l'ilobandé en faire exact, en tout cas wana je le comprends na ebité de roke na lisolo ngo na no sama la pas amana to ko basi. Merci pour les raisons bande ko bele basenyi maloba o ba ko télévision déjà awana ordre ya batu ndenge ba ko télé awana ndenge émission elinko kenla na ko préférer na pesa recadrage muke et puis natanga ba section nyonso etikali comme ça mutu nyonso wiko tuta bisika nyonso alingi ko tuta. Mais awa recadrage muke na ko sala ngana deux sections to bosa na te ke mi kat na bisoto landi ba prophétie ya papa Simon Kimba on peut to ko pesa confiance parce que presque ata moko ebeti poto ezate. Mais la conclusion na aloba ki boye bota ka Bible simplement pour être bokanga lokuta na bango. Parce que moyibi bakokanga kaka na eloko na ye oyo ayibi awa apesa ki référence na Bible te po batanga Bible ba comprendre yango to ba mona lola to bate yango si je comprends bien cette phrase là, mais botanga yango po comprendre ba makambo eza na kati mais bokokanga bango pika na Bible na bango kaka wana to suki na wana recadrage ba na kopesa awa bandeko to bosana te que mikat na biso to sali bambula na communauté ya bandeko bokoko ba kebisa ki biso ba makambo nyonso. C'est comme si canal moko ezali awa entre Vatican na bandeko bokoko, parce que soki bandeko bokoko masolo ba yoki yango ki yesuwe na yango bakota na bango te bakoya kotaki sakata pour dire que he mais bino masolo bozo lele pa pape biso yebisa ki bino ngo déjà. Donc so tali bien mutno salanda yeba bandeko bokoko to tsa tembete makambo nyonso oyo tokotanga na oyo natangi déjà bandeko bokoko balobaki yango déjà. Siko papa wa Roma zo koloba le même makambo bandeko bokoko balobaki na lobi eloko moko te na tepe commentaire moko te na lobi bien recadrage signifie na pesi noka introduction. Alors pour ngai tika na kitamwa mukele suna se comme ça auto de commenter biso nyonso za na kati pardon bande ko bozala un peu patient pour na bénéfice bato bazana kata conférence te biso na kata conférence to miyeba ni toza combien bato boni pe balini ko ba mais pour bato nyonso tamba ko ya pour le to ko umela te toza na presque 2 heures de temps intégré pour to kana émission fona que ne peut rapidement to tanga suna se awa toutes les religions sont vraies bande ko boko balwa te bat na ngambo na bango bazana religion na bango biso to tsa ngo tembe biso ba chrétien
on a observé les deux camps. Toutes les religions sont vraies. Parce qu'elles sont vraies dans le cœur de tous ceux qui croient en elles. Donc, religion est na place no telemi religion yango wana pasisa na motema na yo. Oya babatima oya ngana kenana SZ ngana kena kimbangisi a challenge yango jamais. Religion nyonso za na motema na yo place nyonso vandeli ndengo kuroya kandengo zulaka yango yango wana. Quel autre type de vérité y a-t-il? On va se poser la question. Quelle vérité est-ce bolingi? Mutu place nyonso za lo sambela na yo wana religion na yo. Vérité ni so luka. Papa Roma, dans le passé, l'Église a été dire envers celle qu'elle jugeait moralement répréhensible ou pécheresse. L'Église a sam sabati yo mpagano yo zana mtamasumu boy na boy. Non, wana biloko kala na data na 2014 tolini suba masolo te ko mona yo mtamasumu. Non, yangwana alobi. Aujourd'hui, nous ne sommes plus juges. Le mama sambi sam de asute o seyo ndengo la tela yango te le yo kuto ko talu no biloko yoko papa wa makamalelo na 2014 makamako sambi sa batu suna ko comportement na bango tika batu libre. Comme un père aimant, nous ne condamnons pas nos enfants. N'est-ce que papa o alinga bana papa kondana jamais mwana même si mwana sai mabe ha ukutu tika ka boy. Notre église est assez grande pour les autres hétérosexuels et les homosexuels, les pro-vie, les pro-choix. Alors, l'église, n'a pas comme on peut mener et coca pour la place à Batunion. Ça va? Et l'ingano qui pédé homosexuel. On a pas na yo. Et ça l'ingano ngaso na zuise mi mwana akomisha na vina wiko avortete. On est allé yo. Ma beza. Wande Papa Roma a libéré que Batunios va libre na choix na bango. Pour les conservateurs et les libéraux, les communistes sont les bienvenus. Et même nous en sommes, nous en rejoignant. Donc, babi boye, l'église na biso ya catholique awa, na ba libéraux, bato bazalaki sana no makamino solingo sana, na ba conservateurs bazalaki tete, moi mama soka zuisa mi bomba mwana kolongola te. Bango nyonso na ba communiste ils ne se joindre biso donc tika porte wana ba joindre bango et mutno ça est libre. Nous aimons tous et adorons les mêmes dieux. Biso nyonso après quoi to sambela même nzambe te ezala oboma kana yo sala kanini olongola ba zemi biso nyonso sambela nini nzambe moko mabeza wapi tika porte église fongana bat nyonso bayana bango après tout comme na biso pe mutu moko ti abakisi susu. Dieu est en train de changer et d'évoluer en tant que nous-mêmes. Donc, quand on parle que na biso toza ko évoluer, toza ko changer, marcelo changer, ça te que nzambo ya sorta kala wana non nzamba mikolo pe a changer na yeti ndenga biso pe toza ko évoluer kati pa azanika ko évoluer biso elo ana biso nzela moko. Dieu vit en nous et dans nos cœurs. Tita monza na motema na nzamba na kati wana donc avivara na kata baker na biso zate ko na paradis za na lola ba forma solo. Lorsque nous diffusons l'amour et la bonté dans le monde, nous touchons notre propre divinité et la reconnaissons. Angalo bete titangu toza ko laksa bolingo na biso kat na bato na lingaka yo to lingana ka toza ko sungana ka yangona ka kimpeve te kimpeve ni nango soza ko luka masolo no se kimpeve yangona ka te. C'est ça notre propre divinité. Mais divinité za lo la ka pasteur na biloko na lobi yango te. La Bible est un beau livre saint. Alors, la Bible est un mukanda qui toko ya bosantu. Mais, keba, so mo yelo ko ezali me landi bare sima fasakana. La Bible est un beau livre saint. Mais, comme toutes les grandes et anciennes œuvres, certains passages ne sont pas à jour. La Bible est un mukanda qui toko ya bosantu. Malheureusement, ba masolo msoza na katiko na ba passage ba verset biblique za na katiko ela sio mikolo ete expire na ko mina ya kala donc wana update zanika uzaka na Windows 98 Windows 7 bimi Windows 8 bimi Windows 10 bimi uzaka na Windows 5 donc biloko na bima ba wana ba evra kala wana change cela
Certains appellent même à l'intolérance ou au jugement. Donc, tout ça, pour juger Batou, même intolérance, au salut ma bé, paiement, ça là, on est l'intolérance. Le temps est venu pour voir ces versets comme des interpolations plus tard, contrairement au passage d'amour et de vérité qui rayonnent actuellement par l'écriture. Donc, on a été versé, il faut revoir avec le temps. Et ça, soit la Bible. Non. Conformément à notre nouvelle compréhension, selon Bampoke Nabiso Mikolo, Nakibomutu Nabiso, Navi Nabiso Mikolo, Yabajura 2014, nous allons commencer à ordonner des femmes cardinaux. Donc, au sein de l'autre, maman. Fatima moko boyeke to komi na cardinal la mwana mwasi na ba évêque ya basi twala kaka ba prêtre basi tuta bango kuna baki na kosala ki ya be na bango na kilabe na bango bande ko micro na off pardon à l'avenir. J'espère que nous aurons un jour un pape féminin abagi c'était na ba jour za ko ya suwe na ngai papa wa Roma na mona pe kutina kiti na nga oyo ki papa na Roma mwana mwasa vandeli yango mabeza wapi que personne ne ferme aux femmes les portes qui sont ouvertes aux hommes. Donc ba porte to fongoli ifongwana kapona bana mibali ya ba opportunité ya ba kiti ki mpeve na kata ba église ba porte ngo pe mon frère toti ya ko bloquer la basi ba mama pe beza kwa beza longi la kwa bango ba ya bazo na kiti ya ki papa wa Roma awa de place oyo d'être oyo esukeli et puis ba commentaire musupe kozala ekoyana kopesa bino mais parce que bande ko belé bokoti bino nyonso bolinga bozo maloba boloba suteke na tikana eloko moko la suka na kopesa bino nyonso maloba mais lokola ndeko téléphone aza ko déranger biso to servir na po biso bana kati to tikala kana kati aw ndeko na téléphone ya 4 so ya 44 aw na peso maloba après yonde to zongeli bana kati ona bazu maloba ndeko na téléphone to peso maloba. Merci Mindeko Zambwana. Merci pesa kombo na yo bolimbi si pesa kombo na religion na yo comment nga Florent Foka na zobenga partir à Londres na religion na yo comme ça kobi bon nga na za religion chrétienne je suis un catholique. OK na no baboy oyo kayo na no baboy ndeko za mwana ete soki beti sama bako ba catholique mususu. Quand je parle du catholique original, c'est-à-dire ngai nazomona na discours nyonso tout ya pape oyo tukotangana nazomona mabe moko te eloko nini nga azonga na faire passer message là dans lobby nazomona mabe moko te. C'est malheureux na bato o bavana komona teke le pape représente le diable. Je suis un catholique, je le dis, le pape représente le diable. Pape wana ava kozwa message ya diable nga ava ko faire passer bisomat. Pour Nangaï, c'est une révélation. Pape abinisi alakisi na kati na misi ya batu eloko nini ba bomba na kati ya mitema na bango ya mabe. Oyo tomona ka bag moko banda ki papote na bango e banda, papo la dongola pesi mususu kindoki, mususu azu a remplacer et ainsi de suite. En tout cas ndeko na suki kaka wana c'est une chance. C'est une révélation na batu nyoso bazolanda héros que satanisme neza kuna. C'est une chance nenge toyoti malobana à lobby pour na tozala éveillé. En tout cas ndeko merci mingi na moi minute yo pesi ngai. Merci parole kitoko pesi pour tozala éveillé. Boye tozongi na bana kato bakota ki avant pardon bandeko nyonso tozala un peu très prudent na tambo ko maloba na bino ke tozo sunga ba milima batu awa. Ndeko jino na bandie pa na yo et puis ko kite pa ndeko Roger tozo ke na ordre ndenge to kotla ki awa et puis da ko kendeti na bandeko nyonso bozana kati awa. Ingeta merci mingi ndeko na ngai ndeko na bino jino oyo ayeba na kombo ya méchant nazo benga pati ya États-Unis nazalaka kondimela nzambe nazalaka lisusu na religion te po na définition nanga nzambe asala église te nzambe asala religion te nzambe azali na kati ya motema motu nyonso nzambe azali musulman nzambe azali chrétien nzambe azali nyonso wana ngai kutu nazali mingi na commentaire ko sala te na mituna ka ne mituna oyo bato bakoyi kopesa ngai réponse pourquoi tozalaka toujours na tendance ya ko croire que nzambe azali chrétien. Est-ce que monde ezali 90% ya ba chrétien
pourquoi tozalaka toujours na sens ya koyeba te tobo yebisa biso Bible bakoma yango nambola nini ebotama wapi banani bakoma Bible oyo biso toza kotanga lelo est-ce que ezali ba chrétien catholique to ba protestant to ba binzambi. Alors à la fin de tokoya koyeba soki ye moko nzambe na mwana na Yesu bazalaka ba chrétien nde tokoya koyeba munene ya nzambe à partir ya wana. Si ce n'est pas le cas, donc awa tozali ko sala mingi tozali ko évaluer ba croyance ya christianisme alors que nzambe aza chrétien te. Donc soki ba révélation wana lelo ezali ko bima na batu oyo bango mo ba koma livre na bango ba memeli bino bateye bino na sima ya mibu ebele babandi komona ke makambo mingi balobelaka bino ezali penza yango te. Il faut ba changer yango. À quoi tozali ko s'en prendre comme si tolingi to apprendre bato bayela biso mukanda oyo bango moko bakoma tolingi to banda ko corriger bango na mukanda na bango moko to ko corriger bango na tinda ndenge prophète Kimbango aloba ko kanga bango na maloba na bango ya lukuta bayaki nango parce que Bible est pas na biso na Afrique ba memaki yango pona tina ya colonisation pardon ya civilisation na commerce batikala ko mema yango pona tina bala kisa biso bonzambe te parce que na comportement ya ye mondele o ya sala christianisme to ya sala akoma Bible atikala ko lakisa teke ye moko azana posa ko kutana lola kaka biso muto wela ka lola yango na suki bewa. Merci Ndeko Roger. Oui, merci Bambot Nabine Bayambi Binon Bans Bozana Kata conférence. Ngai conception ngai est un peu différent. Religion religion nazo ko sala statistique religion ayo. Bon, ngai nazali d'origine catholique et puis na bimana aujourd'hui je suis donc protestant. Religion ngai nde yangwana. Donc c'est ça. Alors il faut qu'on que papa alobi alaxi une petite partie la vérité. Bon, tout bandana makamba ce qui est vrai oyo ngai lobalaka. Pourquoi ba église bateka batuté makambo ndenge zaleli? Il y a pas longtemps dans le bar poser quelques questions, je pense toujours sur la radio de Solo avec notre pasteur Zoro Babel. Bande konangai. Ce qui est vrai que batmingi ba éviter la création. Nzambe tango azwa kilikanisa sala moto iloko ne salama kiwana bakingi ba yebi yango te. Ngai iloko liboso yango na bande ko tuna pourquoi la vie? Pourquoi donc cette souffrance? Pourquoi je suis né? Grâce à curiosité nangai et meminga na ba découverte au makamba na ko yebate. Tout d'abord expérience intérieure. Ya kat na yomoko, ya koyeba les deux mondes parallèles, physique et le monde donc et donc spirituel. J'ai vu de comprendre que Nzambe tanga zwa kilikanisa sala créature na ye. Donc à l'objet que nangana sala créature pour na remplir ye na simplisa ye. Ce n'est que ça l'objectif ya créature sala ki. Ngai Nzambe na ko simplisa créature na ngai. Soit créature wa sala ki azali opposé ya ye moko Nzambe. Si Dieu est le bien, créature na ye donc il est donc le diable. Au commencement c'était comme ça. Pour quelle raison? Vous voyez bango avec le temps. Alors que créature c'est ce qu'on appelle Adam. Adam c'est vrai, il existe. Bon pesquisar. So vous monez na recherche et vous monitez la bibliothèque na bino extérieur awa. Kende na bibliothèque bengi donc ezali dans le premier cieux na deuxième cieux comme na boss comme nango. Vous allez rencontrer donc ces bibliothèques là. Alors Adam Harrison fit la première créature Nzambe. Tant Nzambe salaki ye, donc bazaki bangomi bale. Mais il y a eu des problèmes sérieux. Adam a révolté contre la créature naïe. Il a descendu. Donc, a quitté le monde qu'on appelle donc les Kater, après le Kater, wana accueilli donc makamsusi yoko salama wana donc comment dit ça d'autres nani. Donc il y avait 4 mondes donc 4 mondes au Salamati na malchute. C'était le dernier monde à l'Ishiko abimi na cercle donc ya ki divinité makambo yoko sama mukili na biso même mukili na biso salamaki oyo il y a eu beaucoup de révélations bateli bakate. Qu'est-ce qui s'est passé avant Big Bang et Salama? Alors par contre Makelele bandeko botikana loba je parle quelque chose de très important s'il vous plaît.
papa pasteur Mayangi pardon oza kokota ka ba bruit soko koti tia micro na off papa pasteur Mayangi tia micro na off soko koti zongela biso na studio mais tia micro off dès que Roger continue na yo. Alors que tango que Adam a ekokita na mukili oyawa il y a eu donc bataille, c'est donc les créateurs na la créature de deux forces positives na négatives babundaki jusqu'à tel point que monde oya biso et salama avant le temps makambe bele pesa wana pe boye biangote. Qu'est-ce qui s'est passé boye biangote ce qui papa lobby ay lobby makamba solo. C'est-à-dire que nous les humains, tous qui complètement déconnectés avec le monde divin. Nzamba salabiso ndengwana, il nous a créé avec la nature opposée à lui. Si lui est bien, donc biso zali donc l'obscurité. Tous allez ndengwana biso nyos. Alors, biso nyos ne tous allez codifier. Tous allez codifier, c'est-à-dire que dans les mesures donc que vous allez progresser dans l'évolution d'ailleurs, mutnyos a comme tina perfection à se unir na kibunzambe na ye. Parce que cette nature divine est un pécat nabiso. Donc, mon thème à biso bato est le plus grand orgue ou est le bon mabe à bato. Pour ne pas désir nabiso mabe nyos dans kata mon thème. Kaka na kata mon thème appelle la révolution donc spirituelle bandaka kakawana. Ozomona. Ça c'est une autre chose. Par contre, quand on dit que le diable tout ça, mais les gens ne posent pas. Pourquoi Jésus-Christ a dit ne jugez point, ne condamnez point. Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que qui est mon prochain? Mon prochain n'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'Adam, comme il fut le premier créature de la divinité, ou à Salaki, donc Adam il s'est fragmenté, s'est divisé. Biso zali ba descendant ya Adam, to zali ko sala ko ya Adam donc muto oyo a rebella ki avec Bonzambe. Donc quand Christ il est venu donc bato bazali ki révéler ce que bon comprendre la nature na bango que non en nature animale et zali nature moko izona ke Bonzambe. Biso nature biso zali spirituel. Comme nous sommes divins, tous les bâtiments bakufa kate et puis donc bâtiments qui vit éternellement. Ce qu'on a comme la nature wana atteindre pendant qu'il est encore en vie ici, il se connecte avec son Dieu. C'est-à-dire que la langage physique au malobo ça son atinate. Le comme que le langage moko bozo ba longa langage moko spirituel, c'est-à-dire que oyozo kansenga na zoye bango, onga na zo kanse oye biango. Secret za la kana mukilio yo dans le monde spirituel, secret za la société. Si qu'on a face aux anango ah to comme le dernière étape ba désir abatu parce que na numéro yango dans le premier degré ba désir abatu ba nyama baliaka ba nyama babotaka ba nyama vivre na groupe social biso pe batu pe to liaka to botaka to vivre na groupe social na ba nyama na biso to zalelo ndenga moko na deuxième degré donc il y a croissance et développement ya batu ba comme si qu'on a posé ba s'enrichir. Parce qu'ils ont besoin d'avoir d'argent. Tant moto, Abanoko Lukasiko Zambongo, il va faire tout ce qu'il fait, qu'il veut. Et sa faute il est conditionné dans lui, comme ça. Tant atteindre un bongo à Monica, un bongo à Somi Mituka voyager, le même bongo pe, et Singongo pe na Luka Kiza Ponate, à comme dans l'autre désir, qui est le troisième désir, c'est-à-dire qu'il faut, na pouvoir, na gouverner bateau. Tango paluki a eu pouvoir ango siko ya almonike pe sengongo pe écoutez ango pété aluki sur la connaissance qui est la quatrième à partir wana c'est-à-dire que ce qu'on comme la cinquième rien encore de ce monde lui satisfait mais pourquoi l'essence de la vie et pourquoi donc nazali anamokilia mais pourquoi Dieu m'a créé dans cette existence c'est par là que vient la révolution il y a spirituel na kati ya motema mutu wana nde moto comme prêt vraiment siko ascender à évoluer à ce moment-là Moutouana Siko, donc, il est déjà prêt pour le monde spirituel. Et ça, kat naye, Simon Swan, kat motema naye, il s'allumait cette lumière spirituelle. Maintenant, il se connecte avec le monde spirituel. Alors, à ce moment-là, on a besoin de sauter. Il y a une information, soit par écriture, ou dans ce monde terrestre. Parce que Siko, Nzambe naye, kat naye, il va lui enseigner, connaître tous les secrets, toute la science sur Bing Bonyo Bawana. Motosiko a un accès dans le parce qu'il commence à comprendre que je suis l'alpha et je suis l'oméga. Alors, Botinga n'a conclu comme ça sans effet. Ok, conclure non te passé ba masolo za trop koyo kapé ba te belé ba koya wana donc pesa sous moi muke quelques demi minutes yo et puis de toke na de MRC Congo. Merci. Alors dans ce sens là,
sikoyo bande konanga to comme une étape oyo que le système mondial autoso vivre oyo comme la souka doit être annihilé. Comme doit être annihilé, bango papa bande ko banga sikoyo parce qu'ils ont gardé ce secret là. Et que Dieu a choisi son peuple oyo basa la transformation. Les lobo mituna kete pourquoi Congo qui démocratique du Congo c'est le dernier pays où ils allaient remplir na ba richesse mais ça dernier pays na économie. Bo mituna kete. C'est par là aussi donc ma cambo penda révolution zo banda kaka. O bazo ça les mascarades. Il y a beaucoup de vérités na boyebité vous allez voir Congolais bazo banga biso nyonso de tous allez bazali ko banga biso parce que ba Occident ba comme na souka déjà bazo ko banga. Nazo sima malobe merci. Merci Toke Ndeko MRC Congo. Merci Zambon Nazong Saram Maloba. Débat très intéressant. Bon, je n'aurai pas grand chose à ajouter, sauf ma curiosité de pouvoir écouter aussi les autres. Hein. Pour Nabeb, sa tante n'a préféré, Ninga va utiliser Tawana pour. Aujourd'hui, j'ai beaucoup à apprendre. Nazo Landa débat, Nandek Moué bien. Nazo c'est pas une intervention. Bon, dès qu'il n'est que moi, à côté de mon téléphone, par le baki, que d'après lui, Papa Zali représentait Satan sur terre. Et il a posé une très bonne question en disant que est-ce que Nzambe Azaka répond à la chrétien? Bon, tout ça, Zali, la question Morobo et un jour faut trouver peu réponse à tout. Bon, bien monsieur Zaka caché. Yango la spiritualité c'est le Morobo il faut que le belango na nenge pende sengeli parce que yango Zali à la base il y a beaucoup de incompréhensions, il y a beaucoup il y a différence par rapport à d'autres races et créer différence et créer race Morobo supériorité dans la théorie, mais dans la pratique, tu vois bien que tout est contrôlé par Mindela, Biso Bakobo, tous les gars qui subordonné la bango. Donc la religion, ça joue un rôle très important. Parfois, je me demande aussi, et bongo, les musulmans, ils belé, banarate mokilio, na le musulman, va en enfer, ou bien, va en paradis. Parce que d'après, ma caméra, tout le monde a un mokili, dans les chrétiens. Et bongo, les restes, batiquent dans mokili. Il faut bango, nous sommes comme un chrétien pour Jésus Azonga. Donc ce sont des questions où moi je n'ai pas de réponse. Donc parmi nous, dans mon Batoubaza, bien calibré par rapport à ces débats et ces thèmes, je m'incline. Batikal na continue avec la mission. Merci Nazong Simalo. Merci. Avant de passer dans téléphone, Tokena n'est pas de Kodompe Mvitakanga Moutou. Apparemment, il faut aller le plus choyer parce que Bamakamunion se papa wa Rome out. Kolobela awa bande konyo sabokoko qui est de Kodompe Mvitakanga Moko na bango mtopotana na ye. Ligne par ligne, chapitre par chapitre, Papa Lobeli, exactement avec un peu beaucoup plus de précision. C'est comme si Bande Koboko Koba Monaka déjà clair, Bamasolo Oyo. Question n'a jamais pas de Kodompe. Dengene Binobo Yeba qui était Tokosuka na place Otozali. Dompe Vitakanga à vous l'entendre. Matondo ndeko za bwana na pesi lisusu bayenge na ngai na bandeko nyonso bazali kolanda. Nakanisi pona bato bazali ko insister awa balobi on peut vitakanga zo souhaiter bato bonne année tenga na bina pesi bino bonne année na bino selon calendrier ya ba romain ba pesa bino bonne année na bino parce que ya biso eza kina sanza ya sambo oyelekaki matondo nakanisi bakoko biso batangisa balobi ete soki okosi leka soki ka okosi leka posoko telemi bakokanga yo lokuta soko bandi kokosa lelo il faut kaka o continuer kokosaka mpo lelo ekozala o bakuta jinga na kwemboye lo bezaki na kwete ezalaki pembeni ya kwe nzele tournaki nzele balukaki po eza lokuta mpe batangisi balobi lokuta ebotaka lokuta azali mwasi oyo abotaka kasi vérité azaki sita engi koloba lokuta c'est une pondeuse mais la vérité est stérile parce que oyo balobaki lobi bakoloba yango lelo pe bakoloba yango lobi kuna ezali koya mais soko moni eloko balobaki lobi lelo eboti nyoka lobi kuna ekobota muselekete lobi kuna eboti chakuli bondance loko wana yeba keza ba caractéristique à lokuta ngana nakumisi papi ya Rome nakumisi parce que le pape à Rome a eu courage petit à petit yakobanda ko expliquer batuete la vérité c'est que nous avons inventé cette histoire de toutes pièces depuis le commencement. Adam n'a pas existé et veut pas imaginer na mpanzi na ye bituzo kende ko mpanzi ali bata toi imagine na mpanzi ya nyoka mais il n'a pas aussi existé pour na baloba dit que non
les serpents, un ovipare, akende ko boti sa ino mammifère. Donc je pense que Mundele Oya Sali Bible n'a sali ango. La Bible dans sa forme actuelle, Ancien Nouveau Testament, est allée œuvrer à Rome. Mais ce qui Rome mutasala kelo konaye. Aïe les lots, il vous dit qu'écoutez, ce n'est pas comme cela. Parce que la Bible dans la tradition de la Torah, ce que dit par exemple l'histoire d'Adam et Ève, tu vas voir que Ève était sa troisième femme. Moi c'est l'ibossu Adam et Zaki Ève était Zaki Lilith. Donc vous savez comment on a biso bino biso ba Congolo yo to kende ko zwa bilo ko na kati na nzela bilo ko na kitunga ya batu, c'est tout à fait normal que nous soyons déçus. Mais la vérité c'est que la vérité est stérile. Le mensonge est ça ko pondre et ce qui n'a ko pondre té. La révélation est pour les gens qui aiment se satisfaire. Oh, t'es papa za satana. Oh, mais bandeko. A commis satana ka lelo? Mikolo so za satana te. Tango salaki basalaki église chrétienne, na tango basalaki bible wana. Bazaki ba satana te. Soki bazaki ba satana, uta mukolo ba se décidaki ba fanda na concile de Nicée, ba kamata Yesu ba fabriquer ya koma fils de Dieu, ba kamata Marie na concile ya Constantinople, ba komisaye vierge sainte, ba kamata Saint-Esprit na concile je crois soki ya 30 quelque part wana, ba komisa yango la force agissante de Dieu. Ndesika bazaki ba vrai Satan. Donc les gens ba Satan parce qu'ils vous disent la vérité. Voilà les Congolais déçus. Nga naza très content, naza ko féliciter Papi Aloma. Longoni en tout cas na Papi Aloma pona musala kitoko za ko sa. Matondo. Moindo akoji kondima eloko ya moninga na e Moindo te. Bande kabokoko makambo balobela chango les écrits restent, les vidéos restent ezawana. Commentaire makase za te mama mise na banza na deuxième tour oyo zwa kite na zope soma loba et puis tokena ndeko téléphone et puis na zongele bande kwa kati papa David na monio pasteur pe na monio okoti wana kati mama mise yo loba kina kala mesiko tozoke na section ya munene yo pe ozana maloba kuna. Ningana comprendre question non papa sikona lobela nini. Question ezalite mesiko totanga ki concile nyonso oya décision ba uti ko zwati pe balobi ete bino ba mama siko na église catholique ba na ko simba ka siko misala pe ki papa wa Roma. Donc bientôt tokomona mama mise de Bruxelles a komi papa wa Roma nyonso wana pe ezana kati. Ezanga loko koko aboninga zawana azana na bomoite akoko bala nanu. Yeka ba mama ka ba kota ka ba na ko prêcher ba bala nanu ba basango ki. Olebi papa Zambwana. Et là, on a ma bé. Et ça, on a ma religion nyonso. Et là, on a ma bé, aussi va péché, on va dire qu'on kakola, va kakola péché te. Moto a yibina moto a bomi, devant nzambe bozaka ndeni moko, boza batama sumi. Soko ba niko ya, oh, toko sala bo, toko sala bo. Christian nyonso, oh, bamba ma bé. Ba pédophile na kati église, ba uta wapi. Ba banana ko pesa ba sango droit ya ba bala. Makamba ba pédophile si la nanu peut-être eko diminuer et puis parce que nous sommes tika parce que beaucoup privé bango na o ezali essentiel na nzoto ya moto alors ba pesa bango doit ba bala bon on dit que effectivement ba otape ba maman ba na rotea mais c'est pas ça vraiment l'essentiel na kati église wana o ya lobby wana eza o ezala kate puisque na moni ne quoi là on dira lembi comme mafungo la ba pesa ya porte wana ya monene alors ce ka lembi acha on a ça passion. Merci, mais la question me tourne assez à répondre déjà hier papa wa Roma concernant ba pédophile habito juger les sociétés mutino ça libre ya koya na nature na ozala homosexuel ozala hétérosexuel ezala pro life oli ko sala fortement ni eza choix na yo papa habito juger les sociétés na 2014 oyo donc déjà kuna mama olanda ki school na été nako bala pe biloko nyonso na libéré yango déjà alors donc na ndeko téléphone parce que toyebite soza ko sala ba minutes trône après yende tozongeli ndeko David et puis tokotuna pe concernant biloko oyo comment bandeko kimbangisa baza ko concevoir yango lokola Adam na Eva na lufelo zalite toyoka pe version pe ya bakimbangiso bakotanga pe biblia mais tozona ndeko téléphone pour to libérer ndeko téléphone na 44 na banza ya London to pe soma loba kuna.
Matondo, ebotonde ko Zambwana. Eloko na lingaki kaka banda ko rappeler na bandeko ke biso surtout toyebaka tango ba missionnaire ba tindi bango na Congo ba ebisi bango na Léopold na adresse na ba missionnaire azoyebisa bango ke bokende kuna bato wana boke olakisa bango nzambe te bayebi banzambe bayebi mibeko bayebi kozwa mwasi ya muteza mabe koboma muteza mabe mais boyebisa bango bandima bokei kuna mpona kondimisa bango eno bazala babanzi ezalaka clair ndeko na ngai Zambwana ntango papa oti koloba ke religion moko ya mabe ezali te alingi koloba nini alingi tout simplement koloba ke bato na bato bisika bauta bato na bato bisika bazala bisika batia bango bazali na bonzambe na bango c'est ça eloko ya lingi aloba parce que notion ya Adam na ya enfer Satan na nzambe de l'autre côté ça n'existe pas ndeko na ngai existaka te bandeko Zambwana yo zali technicien tango balobi différence de potentiel na prise à courant elingi koloba nini mabe na malamu ezalaka yango wana kaka ezalaka kaka eloko moko kaka parce que likambo soko kobandango malamu lelo lobi ekomi mabe likambo soko kobandango mabe lobi ekomi malamu okoki kosepare yango te eloko papa alingi alakisa bato yango wana parce que bible ezalaka nango parole de Dieu te ezali bapensée ya bato bango bacollecte yango na basivilisation songolo alors qu'est-ce qui s'est passé ezali na bafait oyo ezali universel na ndenge bato babivre na mokili ezali na makambo oyo ezali mal interprété et puis ezali na bamensonge neti bango bato basaki compilation ya biloko wana ils se sont rendu compte que eloko ezali sur d'actualité te ça ne sert à rien ya koambobine bato jusqu'à na bamoment oyo tokomi yango na alobi kaka bosembo likambo moko bandeko na ka na biso bakongolais etali biso te oyo ezosala bango pasi parce que justement ezali biloko ya baintérêt na bango na nsima wana c'est ça ce qui se passe malheureusement que bandeko baza kosencharne na likambo etali biso te etali biso te bonne année toyebi ntina nango te Saint-Sylvestre toyebi ntina nango te Santa Claus toyebi ntina nango te bato baosala badepense na banoël oyo eza na sens te aza koyebisa bato bosembo tokitisa lolendo tomizonga na kati na biso mabe na malamu ezali na kati ya moto satan azalaka na kwe mosusu te nzambe azalaka na kwe mosusu te matondo nazongisi maloba merci na lombango tokita nano epai ya ndeko David mutaza mpe korepresente na banza fwa kimbangiste awa po toyeba mpe bandeko ya kimbangiste na ndenge mpe bokondimaka biblia ke ezali munduki na biso yango mpe tokotangaka na kati kutu définition ya papa Simon Kimbangu elingi koloba l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ sikoyo makambo nyonso mpe ezalaka na mokanda ya Moïse biso bakimbangiste ozalaka makasi na yango awa lufelo eza nango koexiste te na Adamu aza koexiste te est-ce que batie mpe l'église kimbangiste na difficulté te toyebi te nini yango bana kotelemaka sur base de quelle foi parce que tout est détruit faut reprendre ba verset ya sika raisonnement sika nzambe mpe azane ko changer ndenge papa lobi bandeko ndeko bien que yo lobi nini concernant la foi kimbangiste par rapport à bible oyo ekomi ete faut topanza yango nyonso eke ikaput kao total olobi ndeko biange merci ndeko bandeko merci mbote na bino papa Zambwana pas pour le bandengo wana parce que bazana vérité te eloko ya bakolakisa na mokili eza te donc ngai na koloba boye ngai naza kimbangisi oyo aza convaincu natangaka mpe bible mpona sosola mpe mwa ndambo makomi ya tata nzambe histoire ya nzambe ntango kolo yesu akufi pratiquement na 391 basali déjà baconcile na bango l'empereur nane Constantin ye moto asali que le christianisme est ezala et comme ndenge ekomaki religion d'état jusqu'à ce que colonisation eye mais les kamwatata bible c'est la compilation ya ba prophète ba livre belé avant kolo yesu aya
d'abord la Torah, le livre et le prophète. C'est-à-dire que le prophète, Oyo, Basagola likambo tata Nzambe. Et je vous assure que Kolo Yesu, makambo oya yaki kosala, et l'Obama, plus précisément, le prophète Esaïe plutôt. Ce que tangi Esaïe, et yemoko pe abana ko répéter mingi kaka makambo ya Esaïe. Donc la Bible c'est que nango Esaïe na ba 3 prophètes. Jérémie, Esaïe na Ézéchiel. Bango misato wana ba révéla secret ya tata Nzambe Kolo Yesu na molimo santo. Donc l'œuvre du Père a été révélée par Jérémie, l'œuvre du Fils Esaïe, l'œuvre du Saint-Esprit par Ézéchiel. Maintenant, Kolo Yesu, quand on va salir makambo na ye, jusqu'à ce que qui va y compiler Bible va y compiler encore à partir de 1450 temps qu'on va salir à imprimerie, bah sangisi ba livre wana na la Torah na ba évangile jusqu'à ce que ba binisi Bible. Après makambo e bandi jusqu'à ce que Luther a y kosala ba thèse na ye pour rejeter le papauté la dérive ya ba pape ba catholique. Mangombe bimi sur le protestantisme, bah Luther va courir belé jusqu'à ce que Mangombe est bimagazak. Mais une chose est vraie, bah scientifique, bah prouver biso que non, l'homme a été créé en Afrique. Donc Adam a existé. Et batonionso, ore batonionso bakanisa non tata Nzambe asala asiatique, asala mondele de l'autre côté, mais batonionso tout wana ba wuta kaka na une cuisse. Il y a Ève, c'est-à-dire qu'il y avait un Adam et une Ève, ni bango ba peuplé Mokili. Et scientifiquement, on nous dit que Adam et Ève bazala qui ba africain. Donc, pas faut pas le vendre parce qu'ils n'ont pas la révélation et la vérité. Ba récupérer histoire ya ba Pierre pour que ba commencer ngo likambo ya tata Nzambe. Mais ça lokuta parce que vision finale ya tata Nzambe ni oyo na Apocalypse. L'Apocalypse n'est que le résumé il y a un livre Ézéchiel autre l'obéli que non parce que déjà nous sommes Nzambe zala qui déjà révélé dans la Torah ezaka ba prophète misato wana ni bango bazana plan ya tata Nzambe. Nous on se retrouve dans la Bible tel que dans le Gimbangisme parce que papa Simon Gimbangu ayiko kokisa plan oyo ezali na Ézéchiel no oyo pe na Apocalypse la partie oyo ba lobby le rétablissement ou la restauration de l'œuvre de Dieu. Puisque l'œuvre est bandaki en Afrique, l'œuvre peut être en Afrique. Parce que la conclusion des prophètes est que Nzambe, même si Nzambe est belé na mokili, mais Nzambe a kuchika laka moko, komba Nzambe et puis le lieu d'adoration est kuchika laka moko. Ni yango papa simoki mbongo alobaki ke lungomba moko kuchika la royaume moko kuchika la mokonzi kaka moko kuchika na mokili. Le nouveau ciel, la nouvelle terre, et que vous allez gouverner par un seul Dieu, et l'humanité tout entière va adorer le seul et l'unique Dieu. Donc, le pape, ce qui c'est vrai que l'Obamindengwana, que Adam a existé parce que Bango, Baticha, histoire ya Bunzambe, pour que non, l'église, il y a Kolo Yesu, et ça, l'église catholique, et c'est faux et archi faux. L'église du Christ, Babengango l'épouse. L'épouse, c'est le lieu où vient habiter Christ et le Saint-Esprit, Dieu. Babengango la cité de Dieu, Babengango la nouvelle Jérusalem. Et c'est là où il y a le trône de Dieu. Et le trône de Dieu est décrit dans la Bible. Ce qui au Tangi, Apocalypse, on nous parle que du trône de Dieu. Maintenant, le catholicisme ne peut pas démontrer tout ça. Bazana Bangote. Parce que c'est une église fondée sur le mensonge. Bien que va récupérer histoire, il y a des disciples. Mais c'est archi faux, église à Kolo Yesu. L'unique église à Kolo Yesu, c'est l'épouse. Et l'épouse, elle a la caractéristique nango. C'est la montagne sainte de Dieu. C'est là où il y a le trône de Dieu. C'est là où il y a le sanctuaire de Dieu. Donc, bato oyo, bayebi histoire te, bako salakaka emporté, na likambo oyo que non, bon, ça lokuta. Mais Adam, scientifiquement, c'est prouvé que Adam et Ève, ils ont existé, ils étaient les Africains, et c'est les Africains qui ont peuplé l'humanité, c'est après que Abaras Moussou c'est Yagi Gobima. Donc, l'Okuta, parce qu'ils n'ont pas la vérité, ils ne peuvent pas démontrer le trône de Dieu. Donc, l'histoire et la Bible, merci. Dans la Bible,
dans la Bible, il y a la vérité. Et en plus, parce que peut l'occulter, parce que les gars, un mécanisme belé, la reproduction, copier, donc, non, mais la Bible dit vrai parce que dans le kimbangisme, nous avons les réalités de l'œuvre de la restauration révélée par le prophète Ézéchiel, et c'est ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse, et ça accomplissement. Et ça, c'est une fantaisie ou bien prophétie ou bien une manifestation ya pamba na œuvre de Papa Simon Kimbangu. L'œuvre de Papa Simon Kimbangu est ça ya Bonzambe parce que le catholicisme ne peut pas prouver Bonzambe, bah qu'on démontrer en côté. Mais nous, quand nous disons que nous avons le Saint-Esprit, parce que nous avons le trône de Dieu, nous avons le sanctuaire de Dieu, dont les prophètes avaient révélé depuis longtemps, au 6e siècle, je vous dis. Donc, Ezakaka, puisqu'ils n'ont rien, maintenant là, il faut continuer dans bon mensonge. Merci. Merci, mais comment ça n'a pas été kimbangiste, batemi, yoka kimbangisme, mais en réalité, quel est le vrai nom de l'église kimbangisme? Mais l'église du Kimbangisme est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. L'église de Jésus-Christ sur la terre. Si quoi, Papa Lobi était, l'enfer n'existe pas, Adam et Eva, ils peuvent coexister. Bah, verset biblique, il faut la modifier. Si quoi, est-ce que vous pensez que l'église Kimbangisme va se retrouver na katikati ya modification ya la nouvelle Bible pas za kosenga eza la modifier na réalité ya sika ya Bible est-ce que bon monite que soit to wela comme benga ma l'église de Jésus-Christ sur la terre siko soki mokile ke ikondimela pa pete babiloko ya banda Adam na Eva na enfer qui est na Apocalypse nous se lobeli vie eza ko ya qui est l'enfer na lola kaka existe na ngote na banza tango za malobano na deuxième tour bongo sala mpe ba recherche oyebisa biso comment okomeka mpe kobimela na bisika oyo nde tokei siko epai ndeko mosusu mpe ya pasteur lisusu ya pasteur Vision Christ na pesi maloba kuna ba pasteur Nzambi to pesi maloba Mayangi papa pasteur Mayangi sokoza na kati toyoka pe yo kuna lokola Bible ezaka munduki na yo est-ce que évangélisation siko toko sala ka ndenge ni lokola papa a changé masolo comparé na ba évangéliste ya kala oto yeba na Congo siko biso bana 2014 tokomi na munduki mususu oui ou non? Papa Mayangi loba tia micro on poto yo kayo. Le pasteur est un peu occupé, mais moi j'ai un peu de questions un peu. Je suis Timothée Mayangi, est-ce que vous pouvez m'entendre? Bien sûr que oui. Ok, mais j'ai une question parce que je crois que le Papa Lobi que enfer les sauté, Adam et Ève les sauté, c'est ça? N'a pas existé? Oui, 100%. Est-ce qu'on a ok ouais, n'a tout ne capone que n'a comprendre bien ni bolo ok. Ce que maintenant tu n'as pas sous ça na ezawapi ndeni bino boye que Papa Lobi. Na conseil ni na Lobi. Na concile de chaque fois que papa ye apesaka agenda ya travail na ye ndenge ya ko travailler na considérer parce que non na considérer na yebini considérer le considérer le deuxième concile Vatican na un livre à tout qu'on a na école catholique d'abord faites-nous confiance que mokili nyonso etamboli na page dans l'entretemps non na écoute OK na tout dans l'entretemps nazo sala boye tango yozo kene tanga document o nazo kotelo awa kende kotanga yango et puis peut-être tango kozongela biso de oiko poser question ya kitoko mais biso toye awa avec une précision ya monde entier ya biso ba congolais kala te mais partout au monde baza ko lobela ka changement ya concile o ba uti ko sala kuna monseigneur mosengo pa uti kuna mikolo ba ons ba na kata masolo o alors tokei na ndeko family lokola ndeko mwana papa Mayangi azoki no sala ba recherche tango zonga soko mi pro komeninga na kopesa maloba ndeko family to pesa maloba. Merci mingi mutanzambana na pesi wa ndeko nyonso mbote oyo bazali na ligne na sengeli bino nouvelle ya esemebele bayoki masolo ezali kitoko ezali lisolo ya Nzambe bakanisti ebele bazolanda biso il faut topesa précision
parce que kondima nde bomoi na biso kozanga kondima ya solo ezali liwa ya pape azali koaccomplir mosala na ye oyo azali oyo azali kosala na se ya mabele awa kokamwisa motu te soki pape lelo akoloba biloko kutanza mwana lobao parce que pape depuis église na ye ebandaki ezalaki fondé sur liloba ya nzambe te. C'était une église papale païenne catholique romaine. Bolimbisi papa Mayamba na studio, tia micro na off. Papa Mayamba na studio, tia biso micro na off. Kuna papa Mayamba na studio. Une église païenne papale de Rome. Na kama mingi na yoki awa mutu moko lobi ke pape nde akomelaki biso Biblia. Epesa ngai pasi mingi pe na mekaki kopela mutu. Parce que tina moya lelo soki mutu ayebi te ndenge Biblia ekomamaki ezali lisusu pasi parce que tozali lisusu na temps te pe mondo ya lelo ezali na temps lisusu te temps ezali déjà précipité et je pense que ça peut changer dans n'importe quel moment. Biblia bakomaki yango na bana ya Nzambe kouta lingomba oyo Nzambe ye moko asalaki po te etangisa mokili mobimba liloba na ye. Nzambe asalaki lingomba na ye propre abengi lingomba wana na sens nsima ya kotangisa lingomba wana liloba na ye lingomba yango ekosala na sens ke mokili mobimba eya na koyeba mpe fi ya bonzambe eya mpe na koyeba liloba ya Nzambe e bomonaki abengi oyo tozobenga lelo ke bana Israël. Ce n'est pas pour dire que les enfants d'Israël sont seulement les enfants de Dieu, mais c'est Dieu qui les avait appelés. Côté Ameka, et pendant la bango kotangi se le banaye, il faut que bango akomba na kotangi saka oklikotunda. Il doit en Zambie. Mais si que Biblia est Biblia est utilisée dans Zambie. Et la Bible ici ne se contredit jamais. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Bible ne se contredit pas. La Bible peut se contredire avec les gens comme le pape là de Rome et avec toute autre dénomination qui ne connaissent pas ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car les Écritures, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ est Raya qui a le dit que je suis la parole de Dieu. C'est pour vous dire que c'était Dieu lui-même qui était venu. Et nous appelons les Écritures saintes ici. Il est quand même dans la parole, il est quand même dans lui-même, dans la chair, il est venu dans la chair ici, sur la terre ici. Il a dit que la parole a été faite chair et il a habité parmi nous. Ça, ce sont des révélations. Si quand la Bible n'est pas facile de comprendre la vérité parce qu'il ne reçoit pas aucune révélation de la Bible. Et toutes les écritures de la Bible, c'est une révélation. Et ça demande une révélation. On pose une révélation, on a Kozali, Mugo, ya Botamasi. Prenez exemple, il y a Nicodème. Nicodème, la carte de la Bible, il y a Azalaki, il y a église, il y a dénomination, la carte d'Israël. Azalaki, le Pape, Azalaki, même plus que Pape, parce qu'il était un grand homme de la loi, qui connaissait la loi de Dieu, mais la loi de Massin. Mais être la véritable loi, la révélation, Nicodème, on se dit pas si appelé, parce qu'il est celle-ci. Azalaki, on l'a dit. Dans le sens que quand nous sommes dans le Covid, il y a une révélation de votre église. Ça dit sur la life, évidemment, laquelle il peut être. Mais un grand homme avec le petit diplôme du monde, un grand homme, et un ignorant, comme le Papa. Ignorant. Si vous avez pas ici, c'est que tant que ceux qui ont été ici, il y a un profit pour eux, comme le Baron, l'économie de la Bible, mais pour comprendre la puissance qu'il y a en santé. Voilà, un début, c'est d'ailleurs, vraiment, quand il y a été, en sens égoïste, sinon tu vas demeurer toujours dans le passé. Alors, quand Azali n'a pas représenté mensonge, notamment dans Yango, et qu'ils ont les mensonges. Au commencement, c'est tout à fait dans l'histoire. Il faut d'ailleurs que l'Église catholique peut-être une association de magiciens, c'est-à-dire des païens et des hommes qui avaient une petite inspiration de la parole de Dieu. Il faut associer et les féticheurs et les hommes qui parlaient de la parole pour former l'Église catholique païenne de Rome. Mais l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Dieu, a été fondée sur l'Europe qu'on appelle la révélation. Sur cette pierre, je vais attirer mon
Donc, une église... Bolimisi, ndeko deske Papa Mayamba na studio, na yebite soki nani toza ndao kuna na studio. Otiki micro ya DSV eza ya kopela, toza lisusu koyoka ata moke kutu te. Papa DSV, sinale Papa Mayamba na studio ata micro off, toza lisusu koyoka te. Papa Mayamba na studio ata micro na off. Papa Mayamba na studio la biso micro na off kuna butuna na yete. Papa family continue ka ndenge batinos mo ko sala effort ko yoka yo namoni Papa Mayamba na studio azawana te na yebite diba to koma Papa Mayamba. Alors pour ça la confusion que parce que le peuple de Dieu meurt c'est par la manque de connaissance. Donc on attend que les semences nous se les alliés pour les na kati ce qu'on coûtait na lipoko o ya batenga ya Nzambe semence na yo tokende na nzela ya bususu na Nzambe ce qu'on botani na lipoko il est église catholique semence na yo tokende na église catholique était moyen de moto et parce que c'est écrit ici dans la Malachie juste à la fin il y a Ancien Testament Malachie 3 que le temps vient où vous verrez la différence entre ceux-là qui servaient Dieu et ceux-là qui ne servaient pas Dieu. C'est ce jour-là. Les jours-là viennent maintenant pour connaître toute la sémence de ceux-là qui servaient Dieu et de ceux-là qui ne servaient pas. Mais maintenant, ceux-là qui servaient Dieu sont éclairés. Ils ont la connaissance de la vérité. Et la vérité les a aussi affranchis. Et ils comprennent tout ce qui est dénominationnel et tout ce qui est mensonge. Et il comprend tout ce qui était fondé dans la réalité et dans la vérité. Et cette vérité appelle tout un chacun parce que Christ est mort sur la croix pour nous tous, dans le sens que chacun de nous soit révélé dans la véritable parole. Il est mort sur la croix, il était enseveli et il est ressuscité pour vous montrer que mais si les lots, ceux qui confusion, c'est-à-dire, papa le dit, et aussi longtemps que le besoin déjà révélé, il va très bien que tu es encore très loin. Fais l'effort pour avancer et arriver parce que le monde, c'est avec Dieu. Ce n'est pas avec l'argent ou quoi que ce soit, mais c'est avec Dieu. Et si tu n'as pas Dieu, crois bien que tu ressembles à ceux-là que Christ disait que laissez les morts enterrer leurs morts. Ces gens-là, c'était des vivants, comme toi, comme moi, qui vivaient dans le luxe et en étant morts de l'âme. Une âme qui enviait toutes les biens de ce monde et qui étouffait la vérité de la parole de Dieu. Et croyez que c'est comme ça que tout le monde vit. Bon, tout le monde vit en donnant la vie à l'âme qui vit éternellement et qui communique avec le Seigneur, en recherchant la vérité et en allant de la vie. Je vais encore revenir. Je vous remercie. Merci, mais papa famille nga naza na question moke na yebike Papa Mayamba na studio makeleza ko ya mingi mais papa famille to tia boye makambo nyonso yo sili koloba awa biso nyonso to yebi place ke ko zula ngo na Bible parce que Bible exactement c'est cette foi là c'est cette prédication là oyo sili ko pesa biso yango ande batata na biso depuis ta bokoko na biso tozaka Bible na Afrique to kendaki na yango bongo exactement avec précision na modèle yo lobeli yango. Mais maintenant, il y a une chose que peut-être, je me réserve à le comprendre, mais na lingi peut-être to kana. Ça va pas. Ba makambo oyo uti koloba awa, yango ne to keina yango na babula nyonso oyo. Yango pe katolika keina yango pe katolika confirmé ete bango moko batu ba programme ki yango d'une manière ou d'une autre ou bien zalaka programme bongo, mais ba za koloba ete modèle oyo peseli yango bongo lisusu te sur base ya bango baza na source ba secret oya comment ba créer Bible ba confirmer ba vomir vérité que ba masolo yango papa ndenge otiko lobela yango eza lisusu bongo te. C'est là où nga naza ko s'attendre ete mutunyo so kota awa o meka un peu kotala na quel angle okoki un peu ko sungela biso ke oya ko yebisa biso le même ba makambo ka ko to yebi me bankolo na yango ba lobi ezalaki na montage
parce que wana Eva na lu fait le babi ezali na montage ezali montage donc aider biso un peu comment tu vas s'en sortir dans cette situation. C'est ça. Nayebi que dans la Bible il y a autant ce qu'on appelle les 10 commandements de Moïse. Les 10 commandements là de Moïse, c'est ça même ce qui dirige le monde aujourd'hui. Ce qu'il n'y a pas loi, il y a pas constitution, il y a monde. Bazika, ce qui est dans les 10 commandements, pour les faire leur propre loi, mais Bakoki Kozolo on a contre l'homosexualité parce que les catholiques soutiennent l'homosexualité. Si quoi, je exemple à l'homme pour Yamouana. Parce que si l'on y a moana, tout ça tata na yo na mama na yo, pote mikolo na yo ya bombo na yo ezala ebele, oyo nzambe na yo akoki kopesa yo, ekobakisela yo na mokili oyo. Moana. Mais ero komi na batu oyo, okokute ke ils sont fauchés là-bas. Mais bandimika que l'on y a boyete, oyi beloko ya motute, kobomo motute. Mais tout ça c'est dans les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse. Merci. Merci. On répond. Pour toi, bandit belé. C'est un temps-là, papa. Catholique n'a rien fait dans ce monde. Il est venu avec les mensonges pour développer les capitalistes. Merci. Mais comment, mais Kassiangwana, ceux qui bakendaki si base à mensonge, bakomi ko vomir pe mensonge yango, bakomi pe ko confirmer parce que bango dans la Bible. Ne faut pas me dire que Bible outi na ba musulman to, na ba kimbangiste to, na ba protestant. Non. Catholique, Vatican, batu basala ka Bible, bango ba ilboso ba imprimer yango siko bakomi ko ya na ba vérité était. Il y a certaines choses qui sont là et ça manipulation à bango. C'est là où nous sommes maintenant entre l'enclume et le marteau. Mais toi, quel est le papa pasteur Mayangi, papa pasteur, yo peux me dire que tu as la micro na yokuna mais to peso maloba, to yo kiope kalate ozo ko kotakate. J'espère que papa Mayangi ozo tonyikuna. OK. Na landi lien au pesinga. Est-ce que vous yoka? Très bien. Ok, na landi lien o pesinga e na lingi ke batu nyosu soko pesa biso so liango nengi batu nyosu ba landa liana s'il vous plaît. Nebi que non na bene c'est pas grand chose. Bino nyosu ba landa liana après botanga la première chose ni liana et lobby. Puisque parce que c'est quoi tout le monde que nebi tenin bino ba menolo mais s'il vous plaît batu nyosu ba landa liana. Bon, tous en attente, mais il y a une chose. Non, lien ok n'attends parce que lien oyo pesinga à sali rédaction. Yemoko à sali rédaction. Suite à la publication de cet article, je me suis aperçu que j'avais fait l'erreur de relayer une information fausse. Cet article a été publié le 5 décembre dernier sur le site Diversité Chronicle, site qui se présente comme un site satirique. Lia Yomoko Peselekinga, Lien yomoko pesinga et lobby ke et sali rédaction et makambo obinobo ba papa lobby qu'il y a pas d'Adam et Ève na Vatican 2 3e année c'est pas la vérité ndenge na bandolo banabino s'il te plaît est-ce que peut ça battu malembe non c'est pas non wait you're in Canada n'est-ce pas? Yes, I'm in Canada, yes. Oui, naza Canada. Yeah. Na pesio lien oyo sur base ya translation na français qui est au yebi te bisonyo so mikolo na tanga français maintenant ba OK yo kana na pardon non mais non yo kana no siko beta makamunyo so lingi na anglais comme ça na yebi na yana yebi que na banda ki na yo na baki que na banda ki na lobaki que bo yebi teni bo parce que na tanga ki on déjà na anglais et na lien yo moko au pesinga mouton a sali rédaction parce qu'à comprendre que c'est pas vrai cette histoire c'est une fausse histoire s'il te plaît tinda talaka tu peux savoir sur lien na sur tout mon page na bo binonyo non yo kana malembe la première des choses aux hommes se contredire. Au lobby d'abord, au Luka qui a vérifié véracité et information. Parce que na yebaki que ça qui après na landi lien na yonde ni non se contredire na landi oyo page tindelinga na page tindelinga mutongo comme quoi le dit OK bongo oya yo ya anglais otanga chango kan n'attends qu'une semaine passée cabo même pas la même scope, n'est-ce pas? Well, no, attends que I don't know if you know him, it's a Catholic apology. Nous sommes les intellectuels, toi qui malem. Si, les intellectuels, il y a non, malem,
pas? Oya yo yango tant ça fait une semaine passée na ba même concept kana même ba idéologie kana même campagne n'est-ce pas? Il y en a contradiction. Pesa biso contradiction entre yo tant en anglais. Na oyo na pesa traduction ba traduire en français. Pesa non, est-ce que oko pesa biso nyosu liana susu parce OK t'as pas besoin ngam pesa bato nyosu susu liana. Oh yo mo pesa kia. Toza live. Toza live, ouais, mais c'est le premier paragraphe à tirer rédaction. Abi que faut histoire on c'est. Ok, total la siko. Na pesi batu message. C'est ça le lien oyo pesa kinga. C'est ça le lien. Au moni awa aujourd'hui au pesa que bati on penal ana. C'est ça le lien. So pour landi lien ana. Na tuna kio. Non. Mais non. Et donc, non, mais que quand ils allaient débattre, ils nazo peso opportunité yokana nazo peso opportunité ya yo muto sale investigation était maloba o eza lokuta je te donne l'opportunité hein yokana nazo peso avantage je te donne tout ouais OK continue tellement pour peso minute minute to peso opportunité il y a la traduction en français et puis mon traduction qui a reconnaître à combien on a les colonnes à yemoko ba erreur na et plus à tes côtes maloba ya pape vrai ou faux non OK OK maloba ya pape Adam na Ève histoire oya bon ba papa bi Adam et Ève n'existait pas l'enfer n'existait pas balobi que à monaki on a deuxième Vatican na troisième avant qu'il na deuxième Vatican Council non c'est pas Pape Francis parce que deuxième Vatican Council ça en 1962 jusqu'à 1965 tu as dit que c'était pas le Pape Francis il n'était pas le Pape à ce temps après la place monsieur voir ça na troisième Vatican Council le troisième Vatican Council n'existe pas c'est ça le problème la monarchie na histoire il y en a tout New York ou possible à tout ça parce que na yebi que ça c'est faux il y en a au tiningalien na checker sous lien après mutuno non encore le bi a commis rédaction. Il y a un an, il faut beaucoup en rater. Lien, on a tenu et vous savez que c'est toi qui m'as donné ce lien. La première ligne n'a lobby moutongo. Abi qu'il comprend que d'abord la première question que j'ai pour toi. Moutongo nani? Moutongo nani? Oh tu vois mouton. Est-ce que c'est toi qui m'as c'est ça yom te pose information écoute mon frère c'est qui m'a donné l'information c'est toi ou bien nani mais c'est moi je t'ai donné les liens en français pourtant il y a autant de liens ezanakati awa ti na espagnol na yebi parce que na anglais ba checker et ba moni place sur sango ezali sur sango c'est satirique c'est la même chose que mutuno na liano a lobby kaskonga na yeba kiwana étant na monique yo pesinga le même lien et mutuno a lobby la même chose wana na bi c'est ça tala to tabwe lien oyo ba lien nyonso eke ko tomber na même place kaka na réunion oyo to koleka na décembre oyo na clôture année oyo te pas ça c'est ça, non, le Esaïe, c'est quel concile? Parce que c'est pas le troisième Vatican concile, ce n'existe pas, ça. Ce n'existe pas. Au cours qu'il y a autre chose. Donc, on a mutumu passé aux 15 minutes, il y a place. Oh, mon Dieu. Qui d'abord, au yeba qui même solo te passé, tu penses que maloba. Na yeba ki masolo na me kontane sus no za wapi parce que na yebi que c'est fausse mais na kansa ki yo zaki na sus yo zaki na kansa c'est faux information pour côté yo kana o yaki yo zaki na information na lobino kasiko na yebi na lobiki na yeba et na moni tout non moko a lobi que c'est une a posté rédaction beaucoup en été botan à kaka lien oyo moko pesa ki biso mutuno a yebi que a lobi que information c'est ce que je te dis ici ou bien la recette papa yaba pardon la respect ne soit bimisa yo parce que na pesi yo lien oyo sur base ya demande na yo par l'ignorance ozaki na ona sujet tozali ko lobela mais dans l'entretemps tu continues ko loba parce que ça ko interférer dans l'entretemps ba pesi yo lien okende kotanga omona place bato bazoki na kotangela na ligne de page na français parce que ça na ba place ebele bato ba traduire on na source ya langue latine place masolo euti
basolo ningisi monde entier bande ko nyos boza na kati bokene ko beta ndenge bolingi ko beta la bosa tan na lien ngai kaka te bokomona ete ba journaux nyonso MSN News di ba minene ba television news basolo bela makambo eza ba date ya mikolo eza invention moko te mais lokwa bate ko bele ba koti awa to kata ba loba oyo bande ko baye ko sa distraction momuke tokene pela ndeko yona lu et puis nde toko kita epa ya ndeko téléphone et puis tokena ndeko verompe mutako télévision awa na masolo oyo mais la véracité l'information est vraie c'est sorti de la bouche du pape François et na kati ya ba concile na bango na kati ya Vatican eza masolo ekomi ko bima na secret ndenga papa ute ko kima kalamini te na Roma kuna déposer masolo ne tamo bimaki na journal te ba WikiLeaks fuite information ebimaki oyo pe ebime na fuite information yango tozali ko loba ete mutu mwindo zibula meso na data lelo ndeko yo na luto pese maloba après yo ndeto kite pa ndeko na telefone 33 matondo mingi papa za mwana et puis bandeko na conférence na kanisi na landi mwa muke vraiment pona koloba bosolo na koti kala mingi te na landi no mwa muke mingi penza te mena koloba mwa muke kaka na tanana te kamna maloba na kanisi bandeko loko na ko pointer muke ya like bandeko na yoki baza ko intervenir sur la Bible faut ba yebake ceux qui bandeko balingi vérité te bosolo te baye baba kolo Bible et li ba catholique ba kolo l'église tout ça la binzambi ba ewuti na ba catholique ba tu bayaka na Bible ba catholique c'est dire ceux qui mutoyaka ne logo nae alobi oyo na yaka yo yambaki yango yo sali yango te ceux qui alobi zalaka boyete mais tout ça la peine bo sosoliti en tout cas bandeko na biso bandimi bindimandi mawo bakiko yamba yawo ba yambi Yesu baya la peine bo sosoli ba tu bayaki nango balobi ke ezali bongo te alors que na monité tina tokokende discussion mulayo lo baki bango lukuta bango boy ndeko komisi 10 commandements azobo sana tangi confession négative te oyaki en Égypte oyo place Moïse atiraki 10 commandements nae asololi na nukutu yango te omoni ke asuki ona po catholique mutayebisa ke 10 commandements yete mutafabrika ngo catholique mutayebisa ke po mutayaki na masolo wana dans un sino maloba ata musuler mona ko intervenir matondo mingi papa zamba. Merci mingi boye toke na ndeko telefone ya 33 après yo ndeto okene pa ndeko vero mutako television pe deko na 33 to pese maloba boye zanga na banzi oui ezayo bon merci mingi ndeko zambwana nga na koloba boye omoni soki okei kati na Biblia esika moko balobi soki balobi bakoma mikanda bakoma Bible mikanda kutu ekozanga donc ba papier ekozanga pona kokoma mukanda oyo boye nangi koloba nini église romaine bango moko le bavandaki pona kokonza mokili basali oyo ya bango balobi Paul akomaki bazwi mikanda nyonso Apolo te me bazwi mwa ndambo moke bazwi ya Thomas bazwi ya Jean bazwi ya nani pona baposa na bango bakomi Biblia bango moko balobi po tokosa batu malamu toloba livre ezali batu bakobanga bayebi lere baza kokomana po eza makanisi na bango toloba po nzambe azali nzambe wana aleki batu nyonso tu bango moko bayebi ke awa toza kokosa batu po batu bandimango batie koboma batu batie terere ya somo batu bamoni kawi yango oyo batu babi pe biso tokoza kosambela yango pe kasi bafandi balobi iloko tuza kokosaka batu conscience okoki kokosa batu kasi na motema nao okoki komikosa te papa afandi alobi makambo yango tolobaka ke bozwaka basi te bosalaka boye te me bango moko basalelaka yango po base libere bakoma na kimia babandi koloba tala oyo tokosaka bino tala oyo tokosaka bino mutu moko te ata bajuif bango moko basambelaka christianisme te bango Torah christianisme ezali c'est l'église romaine bango batu babongisi liputa na bango titi basali ndenge ezali biso na buso bana biso na kobwaka bokoko na biso na yamba na biso tolobi ke voilà oyo ya mwana na nzambe alors que bango bayebi ke eza makambo ya lukuta biso lokola si tondimaki yango eza kosalaka soni oloba ke nga lokola si na tia kondima nzambe alors que eza likambo ya lukuta bandeko aza koloba wana me aza kozala na libunga ye aza komona kaka keza solo me moto akomaki yango ayebi posa na ayebi soki non
camion nasalaki yango ezaka yango camion te eza bakoni yo lobi te eza ya bibende me ye moto asalaki alobi te eza bakoni malgré natiaki langi likolo nango yango wana ozomona ngo neti ebende me eza nzete bongo biso nde ndeko auti koloba tokozala na bososoli te tokondima kaka nde babiki amen dite amen yo mpo olobi kaka amen mais alors ke ye moko moto asalaki yango alobi eza lokuta ndekuta akutanga babingai babi soki oyebi solo ekokangola yo bakoko na biso basambelaki nzambe bayebi nzambe basengi mpe nzambe asali mais tobwaki yango toza kozala na soni ya koreconnaître ke oyo eza lokuta ndeko nazwa nsi maloba mpo epesi nga mpasi komona ke bato bazolakisa bango solo moto aboyi kondima mpo kaka si bayebisa eke nzambe aza ya bato nyonso aza ya bayuda te aza ya bamisilma te me nzambe aza mpo na bato nyonso nazwa nsi maloba. Merci mingi bandeko siko tokozwa tour ya 5 minutes en tout cas pona ko éviter ba tana biso passer photo silisa na juste encore une fois pona bandeko oyo botangi ba solo ote sokolo baka langue anglais et na anglais ke na ba MSN News ba BBC News kende kotala message à pape comment ezali kolekela kende pe kotala na ba journal ya Roma comment bazali ko bunda na situation oyo metil ke ba WikiLeaks ba leakage information et comme tellement ya trop que Vatican ba comme na bombone ti lelo batumi ba yebi même te comment pape oyo Benoît akimelaki masolo nyonso na ko s'attendre te ke komona ngona ba journal directement mais batu bazali o ba comme travail na butu bazo bimisa ba masolo oyo biso ba masolo oyo ba place belé to zwili yango to comparer na ba lien e belé fuite oyo ezali une grande information qui est vraie dengue pe na ye la kibino fuite information oyo na niveau ya France catholique balingaki ba changer to ba changer ki verset biblique à notre père qui est au ciel to ya yipeka ka boye ba tiela inga peka tembe ke information o zuli ngo pe lokuta na date lelo c'est confirmé que na mois de décembre ba français ba changer ki Louis II verset biblique na bango masolo o pe boza ko yoka boza batali boso peut-être parmi batu toza ko lobela yango awa c'est une bonne information et une vraie information oyo okotikala ko gene nulle part pour tenter ko démentir yango batu nyonso batangi yango bayebi véracité na yango. Alors tozozo ba 5 minutes na tour oyo na même scope même émission ka tozali ko kena yango tokei na l'enfant noir mutasuka ko television po umela mingi te na ndeko l'enfant noir to pesio maloba Eboto, merci mingi. À quoi mot à ce salmo ndenge mo galobaki mokolo masolo mais ngala zo comprendre binoté et na yoki bino bien qui vous dit que pas Kaka Mutazara a raison ou pas parce que c'est trompé. Moi je ne vois pas pourquoi vous devez vous lamenter sur ce genre de sujet. Baloba makamao balingi, ils sont capables baloba baboya. Vous devez aussi avoir votre conviction. Il y a que des gens qui ne savent pas où ils vont, il y a besoin d'andaboche polémique pour un sujet mo rezanga tina. Pour ngai na moment oyo. Et à masolo na bango, c'est leur problème. Pape pas à moto. Oh alobaka liboso. Azala pe pape kaka ta bosanaka, ya siko ya ko corriger. C'est pas un problème. Vous allez calme na mitema na bino que chacun croit au Dieu qu'il croit et c'est fini. Et loko ngana baksa ngona. Pourquoi se donner la peine dans un sujet pour ngai qui ne tiennent pas? Moto a une vérité en Nzambe na mokilo azalité. Que ce soit les papes, que ce soit yo, que ce soit ngai. Selon les suggestions, les estimations, les calculs, les réflexions d'abisso. Motoyebi bonzambe à solo bazalité. Chacun dit selon son entendement. Dans la recette bandeko, vous allez traumatiser té, vous allez bousculer té parce que pape moro à lobby. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Oui, à lobby makamunaye, vous allez ferme na conviction na yo. Soko yebi ke makambwana ezara solo, kwa yango ezara solo. Soko yebi ke ezara lokuta, ezara lokuta. À l'heure actuelle, na sengi ba congolais bozala ciblé. C'est zambwana, si je n'ai qui toko. Mais moutune surtout sur en internet à comprendre, il y a pas besoin de passer un temps pour na sujet à boyer et c'est intéressant oui. Mais ça ne sert à rien. Vous à comprendre. Quand vous dites des recherches, quelles recherches vous avez fait? Vous êtes allé sur Internet, vous avez copié ce que les autres ont écrit. Mais qui vous dit que Batouala Bakoma solo? Et qui vous dit aussi Balobi Maramboya Lokuta? S'il vous plaît, Bandeko, vous allez traumatiser. Papa Zali Motoloro la Yonanga, Mona Ranzambe te. Azali Motoloro la Yonanga, il peut qu'on se tromper, il peut qu'on le solo. Naï depuis Kalandolo Bayango.
toloba yango ke baloba Adam na Eve bali ambuma poto biso toloba ki buba ekondima bali ambuma te za lokuta parce que la Bible elle-même dit que c'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, il y a que ce qui sort de la bouche. Alors ce qui Adam na Eve bali ambuma donc ça entre dans la bouche, mais comment ça suit l'homme? Donc la parole le dit clair. Donc ne vous compliquez pas, la parole de Dieu est claire. La Bible est la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Mais toute écriture biblique n'est pas la parole de Dieu, ni sa volonté. Et boto, merci, merci, merci. Tokaina ndeko ya telefone lususu ya 514 ndeko zongi bandeko nyonso bazana kati awa na 5 minutes. Ndeko na telefone ya Canada toba. Papa Zamano pesingai. Oui, na yete batu bona téléphone bazana kata nga zo mona ya 514 encore muta téléphone na yete na papa Véronce na yete depuis tout à l'heure que na ko ka Skype peut na za téléphone ça fait plus de ndeko Véron na pesa maloba papa Zambwana olinga ba minute belé na kuna yepo na côté la yo olinga ba minute belé boui bon na pesi bino nyonso mbote na singi volumes na DSV eza faute na ngate so Skype zo déconner c'est oyebika machine eza faillible na koti pona na ebike bandeko mingi ya ba chrétien au lieu ba étudier likambo yo malamu ba kolinga directement ba discréditer papa Zambwana qui est likambo lobby donc voilà quoi que c'est pas vrai on t'a premier article sur nengeni dans la semaine on a déjà to na papa Zambwana na yela qui est article oyo temenela qui peut-être article mususu oyo solo bakali kambango mutazambwana to discuter déjà sur le kambango donc pour dire qu'il y a plusieurs articles qui tournent sur internet oui mais Mbuta enfant noir excuse-moi mais moi je vais sur internet pour avoir des documents parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de sources plus fiables que l'internet je pense. Mais sur internet il y a plusieurs articles qui tournent sur cette histoire. Même il y a un article italien, donc italien bango moko bazali ko bazan article moko izana italien donc ezolo bela likambo yo les sources, il y a plusieurs sources, donc ça semble être vrai. Après, je suis pas sûr à 100%, mais puisqu'il y a déjà plusieurs articles qui parlent, qui citent des sources différentes, donc on peut dire que les contenus est peut-être crédibles. Mais n'ayez pas enfant noir à lobby à torté entre guillemets en disant que tout ce qui est dans la Bible n'est pas forcément faux, parce qu'il y a certaines choses pour le vérifier dans la Bible, on n'a pas besoin que ce soit les papes qui nous le disent. On n'a même pas besoin que ça soit Jésus qui nous le dise pour savoir que ça c'est vrai. Par exemple, quand on dit que aime ton frère comme tu t'aimes toi-même et aime ton Dieu de toutes tes forces, t'as pas besoin de Jésus t'as pas besoin qu'on dise que c'est Jésus qui a dit ce type de choses pour pouvoir savoir que c'est vrai. On sait déjà, on connaît les fruits de l'amour. Donc de l'amour du prochain, je veux dire. Donc toute la Bible n'est pas à être mise en cause parce qu'elle porte certaines vérités qui sont universelles entre guillemets, qui ne sont pas des vérités qui viennent des blancs, parce que très souvent on connaît la culture blanche, on connaît surtout la culture à partir après Aristote, on connaît la culture qui vient de Socrate qui nous a donné la démocratie, une fausse démocratie aussi entre guillemets on peut dire. Donc on n'a pas à rejeter la Bible telle qu'elle est. La Bible, c'est un livre, d'ailleurs, collection de plusieurs livres. On sait à partir de Constantin qu'on a collectionné certains livres. Et Ndopé Vitakanga, il a raison quand il dit que à la base, Jésus, quand on a commencé à construire la Bible, il n'était pas Dieu, il n'était pas fils de Dieu. Et d'ailleurs, il y a un gros débat pour savoir s'il était seulement l'ange, ou s'il était la parole, ou s'il était le fils de Dieu. Donc ça a duré certains moments. Il y a eu plusieurs débats pour faire entrer ça comme ça. Donc quand je vois certaines personnes qui viennent ici nous dire qu'il faut imposer tout simplement la Bible sur certaines façons, je dis que c'est une véritable bêtise, vu qu'eux-mêmes qui ont construit la Bible, ils ne l'ont pas eu, entre guillemets, tout de suite comme ça. Mais, tout ce que tu l'as dit sous Radio de Solo Kaka Awa, tozongi na sima. Bah, débat moko ezalaki sous samedi ou koleka, ça fait de quelques mois. Ndopi Vitaka nazalaki awa, bangomi balena mama Africa, si je me souviens très bien. Balobaki boke banalikambo oya Jésus.
Parce que Jésus n'est peut-être pas une fiction. Mais ceux qui sont qu'on a vu ces Égyptiens, on a un certain mythe qui parle d'un enfant qui est né, je ne sais pas sous quelle façon, qui ressemble fortement à l'histoire de Jésus. Et alors, moi je pose la question. Quand les rois des Belges envoient les missionnaires en Afrique en leur disant qu'ils connaissent déjà Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que peut-être qu'il n'est pas en train de dire que l'histoire qu'on veut les amener chez ces gens-là, c'est une histoire qu'ils les connaissaient déjà, même s'ils l'ont perdue en descendant de l'Égypte. C'est une histoire c'est une divinité qu'on a piquée chez eux et qu'en essayant de les enseigner, peut-être qu'ils ont une meilleure compréhension de la chose que nous. Peut-être. Parce que Papa Simon Kimbangu, faut pas oublier que moi je suis kimbangiste, que lisez la Bible, s'il faut même, enseignez-le, mais c'est à partir de là que vous allez comprendre où est le mensonge de ces gens-là. Donc, Papa Simon Kimbangu, alinga kolobadi nakatiwana. Mbuta Zambwana pe akoye ko expliquer biso likamwana que Papa Simon Kimbangu s'est passé quelque chose. Au batuming ba éviter. Tango ba soda bakangiye bazomemaye utankamba timbanza mungu atunaka mutuna moko 4-5 fois pas soda wana atuni bango alobi ke pourquoi vous avez enseigné les mensonges, pourquoi vous avez travaillé sur les mensonges. Et les kimbangistes savent que c'est une métaphore qui va pas Simon Kimbangu voulait dire, poser la question, ne connaît même pas la question très très bien ce qu'il voulait dire. Donc il y a des pistes à explorer, il faut pas se braquer, oh c'est vrai, oh toute la culture est fausse, oh toute la religion est fausse. Il faut peut-être essayer de voir. Mais là où je soupçonne ce pape-là, quand on a le dit que toutes les religions sont bonnes, là je me pose vraiment la question. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bandeko. Pardon toko sasubate parce que toko moke nasuka na 5 nde toko kata kuna donc tozana ba minute mke tikali toko miko limiter bata yango pe. Ndeko na telefone à 514 soko zali to pesi 3 minutes na yo pardon. Après yo toko kene na wande ko nanto yo kili soutien kama Afrika après yende toko na ba onions batika na kati nde toko yamba soutien 514 na yite sokeza nani ya Canada to pesi maloba. OK, merci beaucoup Mutazambwana ngilanga lantilonga bolimbi sibana kutina temps. Ngai ngana basa réflexion na sujet oyo Mutazambwana yenango. En tout cas, mambo yenango ja solo. Ezali ndenge to ba ezali pona ngai to komo kota na chemin oyo donc tout chemin na logique tout chemin mena kamba. Bolimbi sibana bato ba ngakuka ba kombo wana te ba kosilika so ndenge ni tout chemin ezali tout chemin mena Rome te mais komi tout chemin mena kamba. Donc pas wana azolo ba makamba solo. Vatican ça m'a belé na si poto ko soulever ngo te boy ba secret de Fatima ils ont kambo Vatican il fallait le bango mais bomba yango ils a histoire mune na katiwa secret mingi na katiwa. Alors papa Diangenda so mutali de bo beti na YouTube au mona conseil de papa Diangenda azako yebsa bana ya Corée ya dirigeant na France mikolo ko ya ba 10 nations na zo bossa na so na se tromper ko za peut-être na Zacharie 23 son habité en tout cas. Dinashe bakoya bakoluka bakokomela bino bakimbangise partout oyo bozali bomemba bango esika nzambe afandaka nzambe tata mwana pe molimo mosantu na nkamba ifo na président kitoko ezaki pe esika moko na kati ya bible bacha Israël ya bibocha Zaïre à l'époque Israël bocha Zaïre Israël bocha Zaïre alors tondi ko kota la couloir wana ya omoni nanya baki di bundu di mosi papa se mbango li ngombe ko tikala kaka moko. Et motambu sango ezali ye papa sur maonda kotambu sango et c'est l'église qui mbangiste tu vas dire ko kota la ba cheme wana ba tous les moyens afuku luka ils ont se créer pour na ko nettoyer pour tout comme na kati ya couloir wa otokende vers kamba et te ko blesser ba tout mais ça c'est la vérité mais bozo na bino traumatisé bientôt bogo ba ka vérité wana toujours approcher en tout cas na figina no jusque là na figwana. Merci beaucoup papa. Merci. Vérité moko na likambo lobi oyo ezoko kutana ke ezako ya pembeni peut-être pour salema parce que promesse ça papa Simon Kimbangu ezalaki wana ete bo kanga bango kana mukanda na bango et mukanda yango lelo yo en tout cas moi personnellement je reconnais que ba réviser comme salema na Bible na o bazako senga eza déjà ba mensonge et comme ko kanga na kati oyo. Deuxième vérité eza awa ezande église kimbangiste et ko bokwaye ko taper vraiment
na précision net ka ndenge bokoko ba beteli mais boyoka na bandeko bokoko parce que précision ya 100% eza na bandeko bokoko ba lobaki yango très bien que na mukanda wana na makambo eza na kati eza totalement ya faux ya lokuta donc maloba ya bandeko bokoko epesi plus de précision que maloba ya bandeko kimbangiste soko longoli papa si kimbango parce que bandeko kimbangiste c'est de l'envoyer de notre Seigneur Jésus-Christ. Trinité, Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ma campé, la on comparera toujours ma Bible avec un kamba. C'est ce qui fait que le mélange entre chrétienté, l'église kimbangiste, Ndekolanti longa, ezako funda un peu l'église kimbangiste, moi, bosolo, penzana masolo, ezate. Même fumu kimbango na bandeka bokoko nga bango na peso pesa e boto penza awa ke makampapa lobi eko bakisela bango ba point ya makasi. Tokei na mama Africa, ozana quelques 5 minutes na passé pas mayamba pesi biso tanto kosisa na 23h30 na biso na États-Unis na bino na Paris biso wa 17h30 ndeto kosisa donc nous avons encore en tout cas presque mwango nga ekokapo mutinyo sazo maloba na meto za la bref 5 minutes et puis na 23h30 ndeto kokata bikokuka bisaka mama Africa na pesi maloba Matondo, il est 40, donc na kodjongi sana 45. Mbote na biso banso ba eto kolanda na conférence pe na wapi na wapi. Nalandi bino moi moke personnellement je trouve que tozota la situation où on a li sous bimoko sikato fongola meso mibali. Actuellement actualité ezo beta mingi sur le fait était ndeko Francis Mondele kuna na Vatikana akoloba ke lifero ya rakate adamu ya rakate mais il y a encore pire qui va arriver. Oyo kopea wana ndeko la musa peut-être baindo peut-être pe kola lisape bango na ibite. C'est-à-dire, na kati na Biblia, tango bakamataka Biblia wana bakena na koteya baindo, eloko babosa na kana kolobela bango. Kosalela bango moi jonction wana ya rappel. Il y a le fait était bino boyali bato bobandi na l'humanité. D'où viennent les autres? D'où viennent les autres? Point d'interrogation. Tokota sika na Bible na point wana. Biblia na tango na ba hébreu et alaka kolakisa lignée ya moto kaka na ngambo ya kimobali ya kibotata. C'est-à-dire fulani mwana ya tata fulani oya bota kinoko fulani oya bota kinkoko fulani. Mais soko tali na lignée ya Yesu okomono était à un certain moment batangi quelques femmes. Mais bizarrement ces femmes-là étaient noires. J'insiste. Moko na biso to sala ma recherche. Il est important tomeka koyekola tomeka kontanga nde fongola kamoto misu oya na kati na bongo. Babasi wana les rares femmes citées na kati na lignée na Yesu na kati na Biblia étaient des femmes noires. Wana ero kwa liboso karate koyaka. Ero kwa mibale koyaka ma psomo yo psomo bako belela tete psomo na Dawidi. Eza psomo na Dawidi te. Ma psomo wana il y a des stèles. Je parle d'ici, il y a à peu près 10 siècles avant Jésus-Christ, hein, pour être gentil, Oyo, ma égyptien, basia komaka, les mêmes psaumes que nous appelons aujourd'hui, les psaumes de David, bango ba komaka yango, balaka ko sanjo la zakomba na bango na mapsomo na bango. Alors, lorsque bango ba Ibrahim, ba kei ba lekani nango na ibisika na Egypto, Bayeko zonga nango, balobi les psaumes de David. Ce ne sont pas les psaumes de David. Bastel wani yali na ma grand musée. Totambola kana ma ville oto yali na kati na mikili na mpoto. Toko toza na kana no pe curieux. Et comme appelle moi ubi na biso. Et comme alisano na biso. Toko yeko la mingi. Comment expliquer que bino boyei na kati na ndako na ngai? Bokamati makomi na ngai maloba na ngai. Lokei na ngo epai na bino na ndako na bino. 2 jours après, vous revenez me dire que ngai bunzambe na nga na kosambela iza mabe. Oh ya bino sachant que bodu yango epai na ngai nde komi malamu. Bien entendu, boti yango pilipili na mungu na bino. Là n'est pas le débat. Et là comme susu oyo koyaka ya monene. Les contradictions oyo ya Biblia. Oh c'est dingue. Hein? C'est vraiment dingue. C'est-à-dire que des versets oyokotala sur les dates, il n'y a pas de cohérence. Je ne suis pas là pour condamner ou pour élever ou pour quoi que ce soit. Je ne fais que constater. Pour esunga biso na disoro ya mpoko ya lelo. Donc,
Pour moi, personnellement, na reprenez que Maloba Oyo na enfant noir, c'est un faux débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Motowana, aloba teo liburu kutu ya monene nde batimbola na sena libali. Italibeye. L'essentiel pour nous, en tant que noirs, peuple africain, en tant que Congolais particulièrement, il faut to yeba likamo Oyo ezali ya koloba ete jusqu'à où est la vérité et à partir d'où commence le mensonge. Là est le vrai débat. Moto a gardé que bon jambi naï. Oh ya kanangambo moninga, ça sera trop long et presque impossible, presque dis-je bien. Mais par contre, Tomitu n'a pas les vraies questions. Vérité bandeleri wapi, lokuta e bandeleri wapi. Okomono ete makamobele za nakati na Biblia, badjwaka ke angopa bakoko no na Egypto. Siko yebisa ngai. C'est ça matoke na peto jonga boy. Soko tuningai quelle était la religion de Menkoko nangai, na ko bisote bako ba le Dieu créateur, Mozalisi na nyonso, na ko bango bien na lingala. Panzambo mokeli, mais Mozalisi, c'est deux choses différentes. Celui par qui tout existe et non pas celui qui crée. Non. Nazolo ba Mozalisi na nyonso. Alors, ndezambo bango baki ko belela wana. Bakamati mayela na yo, bakamati maloba na yo, bakamati pena kiyona bomoto na yo, bamemi na kibumumbu. Alors, personnellement, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous sommes là à nous morfondre bougrement, hein, molimbisanga na tel mais wana vraiment. Personnellement, na monite toko sosola bougrement. Les vraies questions sont à poser à partir d'où est la vérité et jusqu'où elle va. Où est le mensonge? Ça, c'est des questions à se poser. Parce que les camo pas pour la lobby ou ça, c'est encore rien. Retenons la date d'aujourd'hui. Il y a mon Nézoyaka. Les camonababsom. Les camonababsom. Nous, Africains, avons la preuve qu'il y a outil dans l'Égypte. Mais si Kawa, Bangonde, il va falloir justifier à partir de quand est-ce qu'il commet babsom de David, par exemple, pour ne citer que ces exemples-là. Le plus dur est encore à venir. Mingi tokopaya. Donc, posons-nous des vraies questions, réfléchissons dans le bon sens. Ne nous perdons pas à ce que le papa dit ou n'aurait pas dit, l'enfer, Adamona et Wa. Ça, c'est pas les vraies réponses, c'est pas les vraies questions. À mon sens, en tout cas. Merci, merci. Question de ce que nous avons conclusion à 3 minutes. Fitir ya Christianité, na fitir ya Bible. Tobaya ndeko jino olobinini.